va na bon marché et bemezo lela papa famille baye ba moni ndeko na bango azolela na kati ba beti di solo que non papa na ba mutu alekisaki ye ndenge sango ipanza il faut ezalaka papa na ba mona zali bien wuti aussi sa classe bani azolela un jeune homme papa azolela donc ebe maku ma ezobima o ya mukete ke ma ya ebele ezobima parce que ba seng ke ba prier papa na aboyi ke ba prier ba bi ke faut que ba kenera okunda papa teleme pasteur watina ebimisi des ordres donc mosala nzambe ermo il faut user ba violence. Il faut user violence. Tant que na kati na omuli musanto atindiki yo na kaneti o papa ndeko Alvina zolo bawana ngai Jean-Marc so na zawana na constater na okendete boke kunde bembe wana te na ko prier mais les malheurs ezanidi fulu ezota la biso na l'état pe aya parfois on dit maté ba empêcher non ba empêcher mais ba mort keza mambo réel so ba sambela linga la muka mais azolela zo me bolingo ke ndoko bozo ke ndeko kunanga pa nini ngai yo nazali nanga na telemi pembeni awa bozongi sanga kana nzoto nanga wana na ko vivre na ngai bozo lelanga ke na kufi nanga te ngai yo nazali c'est ça malgré que bibi bemba genre wana komona ebembe wana mutu alali boyo zo mona ebembe na ye ezotoka mutu alali boyo ebembe na ye omoni maya miso ezobima c'est que azomi mona ne moya zonga na kata nzoto anezate sko soki mosala nzamba zana a prier akobenga kaka esprit wana bizonga na kata nzoto no nom de Jésus esprit wana ko tosa ye parce que azana pouvoir spirituel esprit wana ko zonga na kata nzoto mutu wana akoseko mais mort ke bombi kan nzoto te mort ke bomba ki kan nzoto tant nzoto ane bimi na mort ke saka nzoto na so ba bi esprit no ezonga na kati ko zonga ah oui et ko zonga na kindoki bapesa mikolo te po mukolo za moi raisonnement bapesa mwana muke c'est bon moni ndenge to lia fufu muto mwana zo lia fufu tamu sezana mbika metango zo lia na munoko ne azoka mbika te azoka mbika ebaluki eko musunya soso ebaluki tamu so eko musunya ngombe tango eloko ane baluki na munoko na ye secret alaka kotuna te ah nazai ko lia mbika ndeni ne komi soso ou bien nazali kolia mbika ndeni ekomi ngombe tango tuni bongo seke déjà pouvoir ese koti kati na onde siko na butu bakoya kozwa yo mais soki penza ba pesi yo loko lie ozo kango eza mbika oyo kango musunya soso komi ngombe yo lia kaka kango mela ko loko te ko tuna pe ndoki wana loko te moyen ki ndoki wana izwa yo ekozala te premier secret chez o bandoki batekaka pe basombaka marché yango bateka nini fufu te kwanga te yaya na ebiso ke marché ya buto na zolo bawana kuna batekaka moto c'est-à-dire ba sacrifier mutu so bateki mutu te bakoko teka santé ya mutu so bateki santé ya mutu te bakoteka musala na ye bakoteka ba chance na ye nde biloko wana omonaka okepa nganga onaki koluka chance nganga yebisa lobi bon kende zongelanga mokolo boye siko na butu nganga bambongo bino bopesaka ba droit o na pesi droit pesa na no droit yo pesi droit wana nde na butu nganga qu'est-ce qu'on a marché à bandoki question ba poser nga ezama ba marché à butu ba mama misusu ba tata misusu ana misala kindoki abone ko boma bana ne bakufa mateka ba chance ya bana bazwa misala te bana batanga ba classe basisa te bana ba mayele bazo sisa université te mwana baza mayele mais diplôme d'état zo raté 5 fois 6 fois baye bateka mayele na ye mwana ya zoba papa na ya sombeli mayele na kindoki donc na kindoki domaine tu ya commerce ezali OK ayebi ke o eza société na somba nde mwana muke tango akosomba ye asombi ne mutu mobimba siko na monde siko physique mutu wana siko akokufa tango akokufa esprit na ye nde sikoyo eke sala musala eke no sala musala epa ya nganga wana. Voilà un peu l'eau na zaiko parce que ba marché wana na baki na Kinshasa eza place misatu pour bandeko baza très attentif bana souci ba yo kabiso première place au marché zali abutu okuti tsoso meza soso te eza mwana mukende parce que kuna na monde wana so ba sengio liki yeba ke ba sengio progéniture mabuta so ba sengio soso yeba ke ezali mwana so ba sengio ntaba yeba ke eza mukolo yango na soki panganga okabi bo sava na yoki makambolobi ozana posa succès boye bon kende osomba ntaba mobali yelanga ntaba mobali yeba keza mutu mobimba tata
Bonzambe, na bonzambe, l'eau les offres bien-aimés dans le Seigneur, et shalom à vous tous qui êtes branchés, connectés en ce net moment, en train de nous suivre bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission, Rien que la vérité, qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Alvin Béa. Maboko Naki Bonzambe, bien-aimés dans le Seigneur, Bonzambe et Kitalolo na Maloba. Pelola et Kofuta Biso bien-aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un invité que vous connaissez très bien, qui n'est pas présenté, à la personne du pasteur Jean-Marc Mutombo, bien-aimé dans les Seigneurs, ex-magicien sorcier, à qui je m'en vais dire Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, mon frère. L'homme de Dieu, un mot gentil, Nabandonion, Stubazola, non, c'est net moment. Merci, Nabandeko Balandi. Au basepelaka en émission na biso, il n'y a pas tranche à témoignage. Nazo souhaité bino ba meilleur ve. Tika mbulo yo ezala mbula esengo pona tina na bino. Na kosenga na bino ete bozala toujours branché parce que bokozala de suite na kati ya tranche na biso ya témoignage. Merci. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marc Mutombo. Un grand merci à celui qu'on appelle la bouche autorisée de l'Éternel, le pasteur Feza Missia. Depuis Suisse, précisément en Zurich, et à notre sœur Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres, et à notre sœur que j'aime beaucoup, maman Morobien, maman Gisèle Lukelo Motema ya papa, Emmanuel Kuna na Boston, bien-aimé dans le Seigneur, et félicitations na maman Perside et Mangano pour l'album Je verrai Jésus. En tout cas, merci maman. Na musala kitoko sa un album Je verrai Jésus, et Jessica Foutou va bientôt lancer son nouvel opus, bien-aimé dans le Seigneur, La Chambre Haute. En tout cas, ma soleil Robeta Makuna avec Jessica Foutou prochainement. Ok. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, je crois bien que Banderonion tout bamoni, bah c'est payé déjà na papa, Bandero babeta il solo ya tosota qui étape en ouais, il y a 3 marchés. Mais quand on peut rappeler biso, au côté de biso ce qu'on a li solo, na bonzambe, na maloba, na tikeli au micro papa. Ok, merci. Nakanisi toza kolanda ba remarque na bino, toza vraiment pene na bino, tozo yoke la bino pe nyonso bino bozo senga na biso ya onde tozo sala pona ko sepelisa bino parce que toza wana pona bino. Bandeko balobaki na loba place marché o bandoki bateka ka pe basombaka. Marché ngo bateka nini? Fufu te kwanga te yaya. Na biso ke marché ya buto na zolo bawana kuna batekaka moto, c'est-à-dire ba sacrifier mutu. So bateki mutu te bakoko teka santé ya mutu. So bateki santé ya mutu te bakoteka musala na ye, bakoteka ba chance na ye. Nde biloko wana omonaka okepa nganga, onaki koluka chance. Nganga yebisi alobi bon kende zongelanga mokolo boye. Siko na butu nganga bambongo bino bopesaka ba droit. O na pesi droit. Pesa na no droit, yo pesi droit. Droit wana nde na butu nganga kesi ko na marché ya bandoki. Na marché wana akokuta chef ya bandoki oyo ya réception na ba biloko oyo batekelaki ye obe bapesa ki ye na sacrifice ya kindoki. Nazo pesa ndakisa simple. Bapesa souvent bana mike kindoki. Bapesa mikolo te po mukolo za mwa raisonnement. Bapesa mwana muke. C'est bon, moi ndenge to lia fufu muto mwana zo lia fufu tam sezana mbika metango zo lia na munoko ne azoka mbika te azoka mbika ebaluki eko musunya soso ebaluki tam so eko musunya ngombe tango eloko ane baluki na munoko na ye secret zalaka kotuna te ah nazai ko lia mbika ndeni ne komi soso ou bien nazai ko lia mbika ndeni ne komi ngombe tango tuni bongo c'est que déjà pouvoir ese koti kati na onde siko na butu bakoya kozwayo mais ceux qui penza ba pesi eloko lie ozo kango ezambika oyo kango musunya soso komi ngombe yo lia kaka ngo mela ko lobeloko te ko tuna pe ndoki wana eloko te moyen ki ndoki wana ezwayo ekozala te premier secret allo bate atuna te eloko te abeta ngo kara so ka lobine kindoki kote so ka lobika o mais ndenge nini nazai ko lia nguba ekomi mikate kindoki bandiwana so yeki amoni changement bon ke alobi na yeta kanyi motema kasi nazo livrer secret so ya ke oyebisa ba parents na alobi na muto apesa ke ke oloba na ba parents
soka lobi na ba parents ça va mais na mutu apesi ya tune eloko te parce que mutu wana azozela nde phrase wana nde pouvoir ya kindoki ebandi nazo livrer secret parce que problème na biso ali nde makambo secret kindoki to détruire yango donc bana nde babimaka boye bayebi te mais sikoyo yo opesika mwana prudence parfois ayebi prière te mais so doit bapesi eloko alie ayoki échanger goût à comprendre mutu asalingage de loko na oleza yango te eza ya monda te ya ténèbre alie pe yango asisi atelemi akena ya tune eloko te merci si akena ye siko moi siko ya na butu ekozala te mais soki atuni abi oh mais yango ezaki nguba ndeni ekomi ngombe esili koti pouvoir ebandi toko bana deuxième règle. Alors nazoke na deuxième règle te nazaki ko expliquer exemple ane memi biso kuna nazaki ko alors so moni bandoki bapesaka bana mike kindoki raison ezaka nini po ntango ayebisa alobi toboma papa mwana koba te koboma papa te bo ça va toboma papa te lokolo lobi toboma ye te sikoyo osengela biso 100 francs ya papa so osengi papa 100 francs oyo akopesa nga mwana ayebi kaka eza 100 francs ayebi ke 100 francs c'est rien ntango azwa 100 francs wana apesi richesse ya tata na ye mobimba nde yango wana na butu chef ya bandoki azwi yango akotekela yango banganga asala ndenge nini na butu aye te nazoteka chance yo pe mutu ozoluka chance nganga ye na butu na kindoki pe ngapa to baféticheur sorcier nazoteka chance ale aye mbongo wana nde représenter chance ya tata oyo mwana apesaki sikoyo ye akozwa mbongo oyo aye nango oyo mutu azoluka chance wana aye nango apesi nganga nani ndoki wana azwi soki 100 francs wana apesi sikoyo epa ya ye mutu aye kosomba aliye pasa nini akei sikoyo aparti ya mbongo wana ndako yebisa lobi mbongo oyo ezwa yango tia na porte-monnaie na yo yango nde chance mobimbo ozwi yango wana koutilize yango te kolia yango te asombi chance mbala moko kosomba sante ya mutu aparti ya babilamba kosomba donc biloko ebele okoke na wenze wana ya butu okuti soso meza soso te eza mwana mukende parce que kuna na monde wana so basengi oliki yebake basengi progéniture mabuta so basengi soso yebake ezali mwana so basengi ntaba yebake eza mukolo yango wana so okepanganga okabi bo sava na yoki makambo lobi oza na posa succès boye bon kende osomba ntaba ya mobali yelanga ntaba mobali yebake eza mutu mobimba tata mwana ndio zo sacrifier siko nazongi na point nazali koloba ke bapesaka mingi bana mike po mwana muke aza na intelligence eza nano mwa un peu bloqué so bayebisa bino yebisa mama bino akabelo ata 500 francs ou bien eloko moko mama bino atekaka soki aza commerçante akabelo ata bonbon ata biscuit oza na boutique so mama azuka biscuit apesi mwana ali yango te abombi ake kopesa maître na ya kindoki c'est-à-dire akabi commerce ya mama na ye akabi commerce ya papa na ye siko eloko wana yango nde na butu bakende koteka ndeko kanga nazoteka na ngai awa biscuit na weza butu siko wenzango eza ba place nini na ngana wafungola parenthèse wana pour comprendre bien siko na butu soki na ndoki akei nganga pe akei ndoki ake po ateka nganga ke po asomba siko nganga tango akoma kuna ayoki nazoteka soso okay ayebi ke o eza soso te na somba nde mwana muke tango akosomba ye asombi nde mutu mobimba siko na monde siko physique mutu wana siko akokufa tango akokufa esprit na ye nde sikoyo ekesala musala epa ya nganga wana voilà un peu eloko nazali koloba sikoyo bamarché wana na babaki na Kinshasa eza place misato mpona bandeko baza très attentif bana souci bayoka biso première place oyo marché ezali omoni na eucalyptus ya njili quartier 1 na eucalyptus wana o conservation de la nature conservation de la nature te place wana na butu ya supermarché bato nyonso bautaka bandundu bautaka Kasai baya kokutana wana na marché wana marché na bango yango wana eza marché mibale soko zali quartier mo babenga Madiata bakino bayebi yango soko zali sur avenue 24 oza vers sanatorium ozokita oza na ngomba sanatorium wana omona quartier Madiata eza mpanzi wana mwa parti wana zamba moko ezaka wana emonanaka soko za na kati ya biso omona yango bien zamba wana pe eza supermarché siko o wana ezali bato bautaka ba Congo donc rayon oyo ya ba Congo tout ça kuna nyonso wana kota ba makela côté voir même une partie ya ba angolais
bayaka pe wana bayaka pe osomba wana sikoyo marché oyo sikoyo ezali central marché central kwa biso tozala marché central na biso ya ville na Gombe wana sikoyo marché central ya bandoki na Kinshasa awa ezala nde échangeur ya Lemba na moi boye yo monaka échangeur eza wana oyebi te ke non me na butu échangeur wana ya nde supermarché ya bandoki koteka pe kosomba. Voilà, pour nous poser une question, na kanisi na satisfaire bino. Les trois. Nalobi quartier Njili. 1. Nalobi quartier Madiata Zamba wana ezala wana. Na se ya Binza Pigeon je crois rayon wana. En quartier Madiata mais rayon wana. Et puis nalobi échanger et Alemba. Les trois marchés. Voilà. Donc, les escrocs, on a marché en ce qui est ndoki aya roteka. Donc, ndoki, ce qui est à l'équisi, à zu net que tata nae, moi nae, to maman nae, baya roteka, na prime bon, ba pesi ba bon autonine. Omoni, dans le domaine de la sorcellerie, so ba teki mutu, oka ba teki mutu, ateka na mbongo. So ki mutu ake panganga. Nanga yebisi yo kepanganga yebisi bon magasin nanga biloko eba no teka mamingi banaza ba client ebele ayebisa bino wana ezali vente rapide wana nde eza lokola babenga nini numéro yango vente rapide siko pona vente rapide wana selon ba droit na biso ya bonganga pesa biso par exemple $300 mbongo wana $300 wana yango nde bakende kosombelo mutu oyo bano bengelo ba client siko na marché ya butu nganga wana parce que la plupart ya banganga baza nganga même temps peu sorcier siko au sala nini na butu akei nga nazoteka mutu à comprendre mutu yo ya koteka azimbongo wana uzoteka na combien mutu apesa la prix na ye mutu na ngai yo ngai piso pesa ngai mutu musu bakosombe na $100 admettons que yo za nyongwa mutu $100 azoye biso futa nyongo na ngai bina ko futa ngote sala nyonso yo lingi. So mutu anaki okutana na nganga akobare yo pona $100 c'est que valeur na yo basombi yo ezali $100 c'est comme ça donc prix na prix ekeseni nango mutu muso ana nyonga $500 futa nyonga bato na kofuta te osangelo ote tout ça d'accord pour mesate siko soki nganga linga boma yo pona $500 wana c'est que prix bakoteki yo ezali $500 donc je pense que nazo expliquer très bien maintenant na monde wana mutu wana siko tango ye na nganga ye siko na butu tango ya zoya nazoteka mutu ozoteka na combien au 200 ozoteka na combien au 300 ya zu 300 wana apesi sikoyo bazi mutu bapesi ye mutu wana ya kozwe mobimba te esprit ya mutu wana nda ko récupérer po apesa yango e banda ko bendela ba client na mutu aye ko lukakisi bando bengele ba client ezana kisi mususu okopesa mutu a famille ezana kisi mususu okosomba mutu ya kosomba nganga musu asa nini azimbongo a travailler yango abimbongo nde nazobwaka ngo boye eza wenze tant na bwaki bo eza wenze mutu akolokota ngo seka miteki yo so lokoti mbongo wana basombi yo marché ozo comprendre ya butu pe yamo isiko nde bazwa mbongo babwaki na nzela okoyoka ngo na développement tant na bandolo bandeni pe nazai ko sacrifier bato a partir ba mbongo nazobwaka na nzela mais awa nazolo bandenge marché ya butu parce que question ba poser nga ezama ba marché ya butu ba mama misusu ba tata misusu na misala kindoki abwene ko boma bana ne bakufa mateka ba chance ya bana bazwa misala te bana batanga ba classe basisa te bana ba mayele bazo sisa université te mwana baza mayele mais diplôme d'état zo raté 5 fois 6 fois baye bateka mayele nae mwana ya zoba papa na ya sombeli mayele na kindoki donc na kindoki domaine tu ya commerce ezali nde marché wana nazaki koloba eza ndenge wana je pense que ndeko a posé qui question baza soki mi balemi satu o babaki ke na pesa ki précision te je crois que ba précision ya ngwana lelo na ngena lobela bino na ba domaine mususu weza etalika makambo magie monde est très compliqué lelo na zolo belabino na numéro moko nazali ko appliquer tant nazali na kati ya magie on le ko beta PCT sur les mots triqués ezana bande comme susu ba comprendre ki bisote na émission lekaki ba poser ki question ba be mort triqué toujours comprendre na bienté ezanini na ba ki mort triqué ezali liwa ya soloté ezali liwa ya lokuta
liwa lokuta c'est-à-dire quoi na monde physique obiso tozali bato babi ke yo kufa mais na monde oyo spirituel yo zali nazo expliquer on a deux aspects. Premier aspect na lobaki on la fois passée que yo kufi penza boye bato babi ke okufi nzokande babimisi na esprit l'homme intérieur na kati na yo babimisi l'homme intérieur batie mpanzi nzoto na corps physique etika le popoloko ndenge ezalaka mutu akoti comment donc ezaloko bakoti mutu comment moko spirituel na lo bango na natande ngona parfois ko comprendre bien donc continue ti comment moko spirituel esprit no babimisi yango nzoto etika le popoloko parce que tango nzamba kelaki mutu asaki ka forme tango asalaki forme mutu akomaki nanu mutu te mais tango nzamba jusqu'au molimo na ya fuli na nzela mopepe parce que esprit kota na nzela mopepe n'expliquaki yango ne médition elekaki nde mutu akomekela mwa bomoy yango na mutu avant kufa eloko liboso ekenda ko kabandi respiration ebebi pa tango kopela mopepe fum dernière respiration nde esprit ebimi siko atikali ebembe nde siko bandoki na baki précisément mokonzi ya basource harmonie ye aye kolisaki batuke mutu akoko tika nzoto na ye esprit ne ebimi ekei nde yango na même je wana nde basala na mort triqué babimisi esprit ya mutu kati ya nzoto na ye mutu sikoyo na tango esprit ne bimi siko babengi ebembe tango sikoyo babengi ebembe bino nde bobengi ebembe mais bango bandoki bayebi kaza ebembe te aza nano bino siko bozwi boke bokundi tango boke bokundi na butu bango bakokende na tombo wana babeti mobondo tombo efungwami cercueil embati tango cercueil emati bakobenga ndenge Jésus abengaka Lazare sort bango pe bakobenga kingandie par exemple mutombo sort allez mutombo wana bimi mutombo yanga te ponga bakosanga eloko wana te sikutango siko bimi ndesu bakosatenga na kati ya Yesu ti mais yo po banda osana Nevalvine. Alors, sikoyo, tamba obenga kombwana mutu wana siko alamuki ya ye. Alamuki penza corps na ye. Bazu esprit na ye wana bazongsi na kati ya corps na ye. Siko babandi ko sambisa ye. Yo zai ko lolendo boye boye, yo zai ko sala boye boye boye. Moni lelo osukiti. Na minute obo bayebi ke yo kufi mais siko biso to récupérer to salon to linki. Bakoko zwa kaka lisusu na baluba babenga mon sompo. Mobondo na bangala babeti isusu eloko wana pa likolo ya yo obaluki soso obaluki ntaba obaluki ngombe obaluki eloko nyonso bango balingo koma après bagarde yo moko balinga balia yo basasi yo penza balie yo c'est-à-dire na monde physique babi okufi mais na monde na bango za vivant yango na lobaki ke na côté bakisangani kuna babengaka fonoli babimisi mutu na mondo biso tozali batinde na mboka msu musika kota ayebani te na bazamba kuna azobatela babilanga lokola café surtout babilanga baloso na batetela kuna babiloko wana donc na magie bandeko na biso oyo bazana kabinda na obaki babenga ngo masenda okomo na ndenge ngape nazali na kati ya magie nazali sa biloko wana na lobi nazali ko ebisa mutu ona mutu surtout ba villageois mona yo na yo lukakisi maître donc nazo souffrir tout ça. Mais bon, ça va au domaine ni olingo, on a ça commerce. Mais olingo ça commerce, ok. Bon, tout ça la gaba no ça la commerce te kaka nguba. Mais yo devoir no ezali kolokota ka banyei ya banyei surtout ya bantaba. Okota ka banyei bantaba tangi bantaba zo sumba place bazo bokola bantaba zo lokota banyei na bango zo tshana basak. So batu bazo tuna zo lokota banyei sanité na no boka na bilanga po bantaba balia ka biloko na ngana bilanga te. Mais na butu en réalité ce n'est pas ça. Tout ça incantation, prière to beti mobondo likolo banyia bantaba wana e baluki banguba tango baluka banguba baza eza déjà décortiqué alors mona mutu wana teka basaki ya banguba donc batu bazoli nguba wana guna munoko malonge ezate menzoka ndeza nango nyeya ntaba mais l'essentiel ya zozo mbongo azobozo mbongo mais au banda chaque fin de l'année au pesa ba sacrifice donc exemple wana na pesi par rapport à ndenge bazobalusa mutu taba bazobalusa mutu soso donc nakati ya kindoki nde balie po mutu amona keno ayoka somo te bazoko apapenda mutu musuni boyo zo mona zo banga te tambo se babalu yentaba se babalu se soso yozo mona ke tozoli ya soso si si na temps oyo corps no ezana no ba enterré te
soki penza moto na molimo santo atonzami na nguya nzamba ye wana napesa ki basi na bibi bemba genre wana komona ebembe wana moto alali boyo zomona ebembe na ye ezotoka moto alali boyo ebembe na ye omoni maya miso ezobima c'est que azomi mona ne moya zonga na kata nzoto wana ezate soki mosala nzamba zana a prier akobenga kaka esprit wana bizonga na kata nzoto no nom de Jésus. Esprit wana ekotosa ye parce que azana pouvoir spirituel. Esprit wana ekozonga na kata nzoto mutu wana akoseko. Ata bakotisaki na mort. Mais mort ke bombi ka nzoto te. Mort ke bomba ki ka nzoto. Tant nzoto wana ebimi na mort ke zaka nzoto na yo. So ba bi esprit no ezonga na kati ekozonga. Ah oui, ekozonga na. Normalement liwa vraiment que o eza mort triquete eza o ke nzambe mo abengi azumoli mona onde okufi na okei. Wana deke temps oyo nzamba bongiselo na mokili ekoki pa ange ya zuyo ye moko ange siko akoyeba koteni ya kochayo soko zalaki mwana nzambe osambelaka pas directement amemi yo nzela paradis soki siko yo zaki no sambelaka no te omema vino en désordre mais tant na yo ekoki penzo nzambe achelo na kati ya mokili ange ya juyo mbala mo pa na séjour des morts séjour des morts. Parce que ok bandoki balie yo to papa no ya magicien alekisi yo na kisi e ba sacrifier yo donc ils ont mort triqué ceux qui bazui yo okufi bakosi na mort ba bimisio mais oza pe capable que bako prier lo ko ozongi pe envie très bien c'est que bandoki bakoma na pouvoir ceux qui ba enterrer ba kundi yo esimi une histoire ici donc bango kutu basala ka bemele bandomisa solo noki po ba kundo avant surtout na bamboka. Mais na ebi ni solo moko ebeme moko tokendaki ezalaki je crois mais que natanga koma communauté parce que ezebe pe ya famille antoyeba na bango très bien papa ba akufi normalement après quelques jours ba memie ebemezo bimisa solo on dirait que et ça là ce qui 3 mois 4 mois place wana l'homme de Dieu ebemezo bimisa solo grave ezalaka je mo ka muke basala ka po solo ane bima bakobomata ata ligorodo babomi ata mpuku siko bazue bemba mpuku bache wana siko solo mpuku bino bomona onteza suspendi tant ka mopepezo beta mpuku wana solo wana tant ezobi bandiri ya ko dégager tokende noki siko bino bokende noki po bango bazozela tana ye bakene siko basa ntambo kokunda bozipie c'est fini yango wana omoni basali ya nzambe lelo tokoma na bobangi tobanga nini nasolo baki basali nzambe tokoma ko tozobanga nini miracle nzambe nde apesaka yango miracle nzambe nde asalaka na sina mona mosala nzambe moko azoya webisana likambo epesaka pasi na motema abindeko moko akufi nazoka motema na ngezo beta mbango voix ezoloba na ngai sambela pona ya kolamuka menga na bangi na bia soki na sambela la mukite ba beta ngai te soki inspiration divine et yelio ke sala likambo sala yango soyez soumis au Saint-Esprit. Tokoma kwa tristesse Saint-Esprit mingi omona mutu osuba yeli yo mutu aliboma yo bandi koloba ona olikana eza kan epa na ngate ozobanga nini le miracle c'est Dieu biso to luka miracle te to lekate na nzela ngai na sala ka miracle te po yo sala ka ngote nzambe mutu asala me bato nzambe alingi kosalela miracle na temps oyo ekoki aloba sala ngo pe kosala manango azopesa basala nzambe to lungola bobangi miracle authentique ezali eza ba miracle te o bato bakomo créer ba koka ya lokuta koka wana bazi mutu mo baki vante na quartier moko boedi des années asali ata ba 3 mois na quartier wana ono asaki accident ya lukuta azosimba ba mabende ya campagne ye ale pa telemi biloko lukuta ce sont des montages na lobaki ke mosala nzambe munene ezaka misala ya sa miracle te parce que Jean-Baptiste asala ta miracle moko te mais Jésus a bengi kaza mosala nzambe munene miracle nzambe asala kango na bato ya lingi et voir même miracle on azoloba Yesu bakoka nyoso Yesu atika la kobikisa bango te ezana ba misusu pe atika bango bakoka na pesa ki exemple ya koka oya temple waza ko vana na porte ya la belle Jésus alikaki wana atikaki ye Pierre ne akoko telemisa ye soki yo koki na prière no telemisi mutu wana te ezana mususu nzamba bongisi ya kubondela pona ya kotelema yango ko créer ba miracle ya lokuta te. Deuxième chose babiloko ekomi lelo oh non il faut kokota na kati ya banini comment baloge pour créer ba miracle kokota na baloge kokota na loge te Jésus mukolo akendaki na kati ya cimetière et pa bakundaki nani Lazare bibembe zaki ebele batombo ezaki ebele makendeleki ka Lazare
soki mutu wana nzamba lingi kotelemisa ita kotelema te. Mais soki nzamba lobi ke mutu wana telema ata yo lingi ata yo lingi te. Ta musupe ata osimbi yete osambeli kaka lokwa nzamba linga ke mukolo wana mukolo na ye. Kembo na nzamba emonisam a telema tamboli. To mona wana ba ministère ba to ebele. Pe to viva pe ba musu to nkomi kumisa te me to zolo ba ke zala na foi. Tika ba connexion ya salitaire ko kotaka na biloko ya papamba bokomi kokoma au lieu que ozala rempli du Saint-Esprit okomi envoûté na ba démon parce que ba démon yozo ke no signé ba pacte na bangwana bango bakoma kamba yo tala siko bakoma memo na banzelani bikobo escroquerie milangwa milango eza mabe o mone kiria ba prophète belé na Kinshasa baza pe na impact trop tina ba poto o mona bango na moyibo baza ba serviteur na kati église musala nzambe na poko aboye okuti bango baza na kati ba boîte de nuit ba omela ba vin bazo langwa mais bible lobi ko langwa te ne vous enivrez pas de vin c'est la débauche yaya tozonga na nzela yesu ana posa to saile musala na kati ya bosolo eza sujet na ngate tozonga na kati ya sujet na biso nazali kobalika mort triqué na kanti frère Alvin ndem tazali na posa to éclairer bino papa pour reçoit ce mort triqué et un événement mo pe salamaki na barumbu c'est où on va na beau marché et bemezo lela papa famille ba ye ba moni ndeko na bango azolela na kati ba beti di solo que non papa na ba mutu alekisaki ye ndenge sango ipanza faut ezalaka papa na ba mona zali bien wuti aussi sa classe bani azolela un jeune homme papa azolela donc ebe makufi mai ezobima oya mukete ke mai ya ebele ezobima parce que ba sengi ba prier papa na aboyi ke ba prier ba bi ke faut que ba kenera okunda papa teleme pasteur watina ebimisi des ordres donc papa mais on a ko éclairci biso par rapport et ça mina barumbu na komi na barumu côté to bana ko lela ebembe wana et là na komi na barumu na maison komina ya barumu ezalaki wana to uta bo marché to papa ka ya bongo papa ko lo banini parce que uta pe na mono no sala pe ba motri kebele papa mais on a ofungola biso papa wana tant bomoni papa zo sandengwana il faut user parfois bon on est violence pe l'état zawana soki bo user violence l'état ya kangibino mais ça papa moko kaka soki za ba quartier mususu ka ba quartier ngana vandaka na ba masina kuna na kingasani ba ko escorter bien ba ko ba ke so côté nini opération tikali o sale manango mo sale nzambe ermo il faut user ba violence il faut user violence tango yoki na kati na omuli mo santo atindiki yo na kaneti o papa ndeko Alvina zolo bawana ngai Jean-Marc so na zawana na constater na okende te boke kunde bembe wana te na ko prier mais les malheurs ezanindi fulu ezotala biso na l'état pe aya parfois on dit maté ba empêcher non ba empêcher mais ba mort keza mambo réel so ba sambela linga la muka mais azolela zo me bolingo ke ndoko bozo ke ndeko kunanga pa nini ngai yo nazali nanga na telemi pembeni awa bozongi sanga kana nzoto nanga wana na ko vivre na ngai bozo lela nga ke na kufi nanga te ngai yo nazali c'est ça malgré que babimisa ki esprit ne balekisa ki donc adai na ka ki pati nzolela mais esprit ne babimisa ki libanda basali mort triqué zaka ko bimisa esprit ya mutu kati ya nzoto na yete tant nzoto siko ezo bouger te ne babengi on liwate kasi parce que blo ba bon ceux qui ba prier en papa na ngai ba prier moi na wala muki conséquence que vous allez pas ndeko alekisa ki ou comment siko yende mutu sacrifier ki wana na monde na bango konande ba ko réclamer bimba mutu yo pesa ki biso yo ba botoli biso ye lokwa babotoli biso ye sikoyo lokela biso mutu mususu soit yo moko leki ezande ngwana voilà en passant nazo profiter pour nous remercier bandeko o bazo benga biso bazo encourager biso na maloba bamso ba senga biso to sambela pona bango surtout ba oyo en tout cas na ba semaine eleki awa ba bengi ba promettre apôtre to soutenir yo na janvier to soutenir yo janvier yangoyo pe ba oyo basi ba pesi moi maya komela ba ba pesi biso moi transport ba ba sungi biso vraiment nzambe apambola bino lokola bo pesa nga ndingisa te ke na tanga bino na émission moi na tanga bino ba kombo ezate mais bomi yebi na to porter bino à cœur lokola bino bozo porter à cœur toko ba ko se soutenir ngai nazo soutenir bino na mateya nazo soutenir bino na ba prière bino pe boye ba ke non otala ngaka na elongité yeba ke déplacement senga moi transport lokola bobandi déjà ko sala ngo bo sala pe akoleka nzamba pambola bino mingi lokola bino bo fungoli compte céleste pona bo soutenir musala nzambe nzambe pe afungola compte na mokili oyo
afongolela bino ba compte o ezaki ke bloqué nzamba débloqué yango na kombo ya Yesu Kristo bye. Ok papa, na maman, il a peine maman moko hein, faut faire le bas. Oh oui, voilà, nalingaki na loba na maman na biso moko abengaki biso à partir ya États-Unis. Maman mwana ne komone Léonti, mwana asungaki biso vraiment, mais code na pesa ki za nango normal makamnyo somé na kombo abosanaki kotia kombo ya Mutombo Kapanda, abosanaki kotia Kapanda akomaki kaka Mutombo Jean-Marc. Alors tant on a na monogramme pour na retirer mbongo wana bakoki ko servir ngango te parce que bango bazana besoin ya kombo nyonso misato. Maman Léoti nzamba pambolo d'avance zoke pe su motema malamu ya kozonga na agence monogramme o rectifier ba pesa kombo ya Kapanda o bakisa po esala kombo misato Mutombo Kapanda Jean-Marc et permettre que tous les sungi na yowana et salisa musala na nzambe. Voilà on a kai koloba yango wana soki pe obengi biso toko sepela mingi nzamba lola apambola yo. Merci beaucoup papa, je crois même que le message est passé et l'équipe on a biso Léoti quoi hein? Et l'équipe vraiment maman ici na banonion tout va contribuer qui va soutenir papa pour que tout ça va émission dans bonne condition. En tout cas papa c'est avec moi erreur mon quoi beaucoup qu'on rappeler pour que les sounions que botinda qui on a biso Léoti maman ici que botinda qui a kokake ko récupérant ko zongo na agence papa Léoti Tupamba Léoti Tupamba donc et permettre à Zoan parce que l'agence va compliqué donc mon éthique à la connaît et que ça vraiment bien merci na ba onion tout ba soutenir émission Nzambe ya lola o ka futara biso o ka futara a mon abino a kota na bakana bino a bénir bino a sala o ezali vraiment pour ça il y a mitema na bino bien aimé dans le Seigneur lola et futa bino bonzambe na bonzambe lo les o futa boko benga biso ba numéro ya papa ya ngwana numéro ya papa mutomo ya ngwana ya la voix céleste ya ngamo ya ngwa pour kota na biso en contact et kozala vraiment bien et makasi un grand merci na filo muko ya motema vivence de Hombo depuis Londres pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich pe na maman na biso Gisèle Lukelo motema papa Boston kuna na motema papa na biso Emmanuel kuna na Boston et sans oublier na Montréal Jonathan Rial Mukwaya mwana muke mayele ebele bonzambe et na bonzambe lola ezofuta merci.